Bonjour, à quartier 13, l'avenue Malao. Mon frère est un âme spirituel, Santos et Petrus. Mon Seigneur, non plus que ma doudou aux Awapi. Mon frère est un âme spirituel, Santos et Petrus. Mon Seigneur, non plus que ma doudou aux Mon frère est un âme spirituel, Santos et Petrus. Mon Seigneur, non plus que ma doudou aux Awapi. Mon frère est un âme spirituel, Santos et Petrus. Mon Seigneur, non plus que ma doudou aux Awapi. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs de la télé de Reflète Net TV Télévision. Merci pour la confiance et merci pour la fidélité. Nous te bénissons que tu repousses à l'important recommandant que histoire à venir malao. Nous voulons dire trop plaider na téléphone ko benga mona suka badio kasala descente na commune Anjili na avenue malao toto ko yeba ndenge population ya malao eza kolela ba ko plaider ndenge bazangi passerelle ya kolekela pour okatsa na ngambu ya ba quartier mususu eza frontalière na bango naza lelo toujours na veni malao na beki te repousse na peu toi goye ba vérité et pas ya chef de riz ya balabala malao. Voilà, sans plus tarder oya sima ya caméra Jipel Ntumbo a omeko balancer les biso les mappé ba image tout mon papa Mbemba Milandu Joseph papa na biso ye azali papa o ali chef de riz à avenue Malao na commune Anjili na quartier 13. Papa Mbemba mbote na yo mbote mbote na bino. Voilà, merci beaucoup à toi besina mbote papa Mbemba Milandu Joseph abino mbote bota partout dans le monde bota la Net TV télévision Njili Tumba télévision papa Milandu pona toyo bana liboso ya koyeba masanga so lelo boni nzoto na bien moi muke na mpe mande iloko za kusalanga mantata. Voilà voilà papa Mbemba toyo koyeba avenir na yo malao esalama na aneni na mbula boni malao na konti na nkumbu me balabala ezalaki nzela ya bateke ya kala mpwana ntango ya kala to ya koya awo bilanga izaki bilanga yonguba baza kusala. Voilà, me bantu bazalaki awate bantu bazalaki mwa balabala moko na manyanga kuna na nef kuna. Okay. Mwa balabala wana soko 10 na suka kuna na balabala manyanga izali mwa karemi bale wana. Okay. Nzila mususu ikiti na mai nzila mususu ikiti na bazarde. Voilà, oza kulanda ngai. Voilà. Ikiti na bazarde na kati wana mwa bateke bazalaki wana. Okay. Me zambuka na bango ya munene izalaki na sekomafi. Voilà. Sila kusika ba polisi bazali. Okay. Mbuka mususu ya baluba pwana kusala kibuku kusala kibuku lutoko ni oba benga katiba kuanga. Voilà, na likolo wana na likolo wana oyi sika bati wenje wana wana izalaki kaya bambala pwana kukata bankuni ukata banjete. Voilà, kwenda kuteka na zandu kuna. Voilà. Sasa wana njila ya kamio izalaki te. Voilà papa Mbemba okota Njili na mbula boni oyo zala ana Njili yango na lubina 59 na 11 mois. Okay. Pour sanza na yaji kusala ka sanza mokwa. Voilà, na 11 mois 59 na 12 mois. Voilà, 12 mois décembre. Na 12 mois. Bali akumi ubali lukula yo. Ona yaki na ngupe muke. Voilà. Kibuta mwana kintambu. Voilà, balabala malao ezaki na kombo na kala. Na nkumu ya kala. Ngana pesa nkumu citoyen congolais. Voilà. Mais citoyen congolais ntango mabimisi nkumu te batika kusala bankumbu ya mumpe bandako ya Nzambi makamuna bango wana ndentango papa Dakar oya zalaki na quartier 4 quartier 5 Okay. na Mambutu wao na bombo kuna ayiku bate sanze nkumbu yango na sanzaki malao
soko malawu soko dipanda te nde biso oyo tuninga kuzwila lupangu ndenge nini. Voilà, maintenant, c'est de la télé de reflète pour comprendre que on a dans avenue Malaou, na quartier 13, total, papa Mbemba, papa Ali chef de riz avenue, papa a fait ça va détail avenue. Auparavant, avenue, on a un combo, il y a citoyens congolais. Dans le temps, il y a comment, balongo comme citoyen congolais parce que c'est school Mobutu, alors qu'il non balongo, la combo wana, batia ba combo, comment ba français té, batia ba combo yaba, Congo. Yaba Congo, et on batia combo Malaou, muta pesa combo avenue Malaou, papa Mbemba, Joseph. Ye au moni Milando apesa kombo ya avenue Malao mona Malao wana avenue Malao eza na 32 parcelles à lobby elle a 32 parcelles de coin te na se kuna na 32 mais pas c'est une avenue oyo ya neka problème ya passerelle na bango ya se wana ko lekeza pasi là je pense que bota la biso ndenge to zala na commune ya Njili bo moni ke passe za wana passerelle za te ba ressortissant ba belé ba notable ya avenue Malao botala ka vina bino ezanga ba passerelle oleka ba papa Mbemba baza papa mikolo mo aleka na sekuna ezate pona moi je pense que Jipel Ntumba ba senu bilili bo mo ne bilili ezaleli likolo ya mai ba oleka wana papa Mbemba komi na 101 ans 101 ans mais papa doit réfléchir très bien pour ma commune ya Njili voilà pour notre kabona papa Mbemba na mokolo ya lelo papa Mbemba aux appelle ba koko aux na bandeko ebele aux na batu ebele oyo oyebaka pe na kala même balé pour to kabona bango mbote na bango ka batala yo bato oyeba na bango mbote kaka baotala yo parce que oyeba na motanga na bango bana classe na yo oyeba bango ti lelo bana classe na yo bana classe oyo tanga na bana classe na yo ko classe na tanga na mangembo ouais kaspita ka komona bato mangembo otanga na bango na bato na yo ba master na wana ami na yo oyo builaka ba ona kala wana pita ka kombo mbote na bango mibale atana siki mbote na yo atana siki mbote na yo mbote na yo ya uni kina mbote na yo ya uni kina mbote na yo voilà toujours ça est mais en fait ça mbote la bas classe na bango ya kala bon comprendre que papa très belle réflexion au saranate toujours de continuer ma solo papa Fidèle Mulunda mbote na yo Fidèle Mulunda voilà nani susu ya Alexandre Mabundu mbote na yo Alexandre Mabundu Babimba Vital Muteo mbote na yo Muteo Vital Voilà, merci à tous qui ont suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous comprenez que l'émission, il y a Tonga Tchang, Zagilelo, na commune Anjil, na quartier 13, et pas Yoapi Oyo, Malao, et Bandela, et pas Ikomo, Malao, et Outela, le Pango, Nezali, avenue, Malao, numéro 16, toujours dans le quartier Inga, na 13, Bana Inga 13, va monter la vie, vous êtes belé, vous avez voilà, sans plus tarder, on me repère, ça fait micro, na papa, na bisota, moi, démo, kaka, pour Azara, suppliant, papa, Joseph, Milando, papa, bonjour. Bonjour. Pablo Nkousu Mavuzi. Ya Mavuzi, voilà, moi, des mots à papa à l'obi pour na baba la bino. En tout cas, biso mona passe, surtout pont wana ka pont. Mbula so beto ko le kate. Surtout ba mikol ba ko kate passe. To dindaka. Alors bon ça tout bon so pont wana, surtout biso nga makoto fo bon ça pour to mataka likolo. Pour na seto ko le kate. Na se ba konza tout cas bo so mawa foma. Mawa bo so mawa. Ça passe makasi pa na mawa. Pont wana bon apenza. Voilà, merci Naba Banso, merci Naba Tumbamen, merci Naba les valables, merci Naba Jipel Ntumbo qui était derrière la caméra, na salio, papa na merdi toujours lova. Et Michel Le Tobagi samba mbote, samba binyoso mutoto lingi oyo, oya ko contribuer ou otia biso maboko na émission oyo, tonga chango, o bengi biso na numéro na biso nde ozali. Soki o contribuer na émission te biso pe awa, ezalaka te ya ko numéro tanga ba kombo batu awa, batu balingi ba tombola. Commune à biso Njili batombola pe émission o nga sala tonga tchango to sabino ba vitrine de réflexion nyonso o leka kala émission oyo au lieu de comme partenaire au benga na numéro au benga na registré comme na so da partenaire te na otanga comme on était l'émission merci mon boss botala biso na sima ya caméra Jipel Ntumbo merci l'équipe technique mobimba ya Native Télévision Njili Etumba fils Kabea merci na o tout boyebi bosé belé. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine émission. Toujours Tonga Tchang pour les lots. Na tiki nanga, na sugi awa, na papa Mbemba, Milando, mbote. Papa Mbemba.